Alors, notre papa, c'est vraiment le genre de père très attentionné. Franchement, tu me connais, pour tous ceux qui me connaissent aussi, on est très, très proches. Très proches avec notre père. Donc, il nous a fait vraiment grandir dans cette atmosphère-là. Notre papa, c'est notre confident. Ah oui. Surtout toi, je connais un peu, parmi tes frères et sœurs, c'est toi qui es très proche de ton père et tout. Oui, et on est très, très proches, très fusionnels. Pour ceux qui ne te connaissent pas, oui. Moi je connais, mais vous êtes combien dans la famille? Ah, alors à cette question, je n'aime pas vraiment trop y répondre, mais bon, on est 5. Okay. 5 et d'autres enfants adoptifs que notre père a. Voilà quoi. Mais sinon, on est 5, comme papa et maman nous ont eu. On est 4 filles aînées et un garçon. Et d'autres frères et sœurs adoptifs. Voilà. Est-ce que ça arrivait parfois, papa, il vous punit Oui, comme tout père. Ah ouais, Et c'est son rôle, c'est sa fonction. Un père, il va vous éduquer, oui. Il doit vous punir, oui. Il doit vous montrer le bon chemin. Il doit... Voilà. Mais notre papa avait une particularité. Bien habillé. oui. Sotali bien habillé. Donc, il y a le bezate. Aux hommes, respect zali. Azo respecter journaliste. Azo poser ma question. Donc, ma question, moko, il y a malade. Azo répondre avec sagesse. Sotali ka moi que Saint-Esprit les eaux coulées. Les eaux coulées, bandana soukiti na manzaka. Donc nzambe kati na ndeko na biso ya mwasi wana na ka pasteur il faut redire na ba débit ya ba shekina wana babi soka azoyemba kana guitare pa bato olela pasteur il faut azoyemba na shekina miso ya kokanga motoki ezokite na elongi na guitare na maboko toute la journée na journée d'adoration za atelemina guitare azoyemba ancien ya shekina tozana bango wana parce qu'il faut que yembela nzambe ozo sentir nzembo na moko wana il était une fois dans un royaume tant azo yemba nzembo wana histoire azo yemba lo yembo wana o sentir que bon nzambe mais nazalaka tant même sous na obeta mona ndako nazo méditer oyoka malili moko ba chair de poule quoi. Ah non puisque vie il faut d'abord ebanda na kati ebima na libanda so tali habillement ya mwana wana mwasi na ilobeli na yo ozomona que ça c'est une fille de Dieu. Il y a okakoleza wana te. Donc il y a okakola ta mukeza te. Mais biloko moi suis na zo sala, izali na ngo biloko ya Jézabel. C'est que il fait tout par rapport à la parole. Bon, tu dis notre papa avait une partie parce que tu n'es plus chez lui quoi. Oui. Oui, en fait, il a une particularité, c'est qu'il aime vraiment nous faire raisonner ou nous faire montrer l'erreur par rapport à la parole. Et c'est une très très bonne chose. Mais comme je dis, on a vraiment grandi avec ce côté où notre père, c'est quelqu'un qui nous disait, il faut me dire les choses. Il nous donnait des conseils. On est très, 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 alors je dis très proche avec notre père. Très, donc, très tu ne te considères pas comme la fille d'une star? Non. Tu te considères comme la fille d'un homme ordinaire, disons, d'un père, voilà quoi. Oui et non. Ok, c'est quoi la nuance? Oui, parce que je ne fais pas les choses, quand je suis avec mon père, je ne fais pas les choses pour que les gens me voient. Mais quand même, tu es la fille de quelqu'un. Oui. Je ne fais pas les choses vraiment pour que les gens me voient, mais aussi, dans un sens, mon comportement vis-à-vis des autres, je dois le cadrer. Vous savez, à l'époque du prophète William Marion Branham, un vieux cousin au pasteur fidèle était journaliste. Et il avait écrit comme ça, il dit clairement, les miracles de Branham sont faux. Et le Saint-Esprit n'existe pas. Alors, il est venu, pasteur fidèle, assister à une réunion de l'Esprit. Et Branham qui dit, aujourd'hui, Dieu va guérir tous ceux qui ont des problèmes de cancer. Alignez-vous. Et les gens s'alignaient, et chacun passait devant lui. Et devant lui, il imposait la main, tu passes. Et sur d'autres, lorsqu'il imposait la main, il disait directement, toi tu as un cancer du foie, toi tu as un cancer de ceci, tu es guéri. Quand il touche le journaliste, Dieu ne lui dit rien. Il dit, toi. Namonaki vidéo moko nalingi omeka kosala mo commentaire moké parce que message yango comme chaque jour bato bazoya la biso ka ba révélation. Namonaki pasteur Carlos Kolobake
bato tout ozomona baotsa makelele wana nga nani odi okapo bone otanga bakomo po a éviter ne ba problème abi bato tout ozomona message wana bauta rigini parce que na yoka ke di okapa uta rigini bangono so bazaka na rigini bapanzanaka donc rigini eza lokola maison mère donc eza maison mère donc bato tout bauta kuna mais nga kolanda historique yango na koluka bato vraiment o bayebi historique wana po baya ko expliquer biso mais na koyoka ngo kaka na yoka ke pasteur Barouti tem tazaki responsable même élection o ça parce que na landa pasteur il faut lycée lobi ke ya sala vote te abimaka na ye parce que makamundenge lingo sala mila azaki d'accord na ngote abima na ye avant. De quoi tu souffres? L'homme lui dit, j'ai un cancer du cœur et un cancer du foie. Branham le touche et lui dit, cancer du foie. Il s'arrête. Il dit, monsieur, tu es venu ici pour tenter l'esprit. Branham le touche et lui dit, cancer du foie. Il s'arrête. Il dit, monsieur, tu es venu ici pour tenter l'esprit. Tu n'avais pas ça, mais maintenant, tu l'as. 5 jours après, ces 2 cancers se sont déclenchés directement au stade de métastase. La semaine qui a suivi, il est mort. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu, mes amis. On ne joue pas avec Dieu. On ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Ouais, bâtissez mon ninga, après, ouais, bâtissez mon ninga. Ok. C'était ça. Ouais, bon. Bon. Babi, grâce à un message à frère Branham, il faut qu'on baptise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais bah, on va bon, mon pasteur a dit Nabala, à l'objet Ngonde a bâti ça. Il est pas bâti. À son tour, à battre Basal, le système, on va bâtir mon ninga. Alors, mais ça, on entend Ngonde et Koyamba, message, bah, Yambi, on va partir en Zambé Malam. Ce qui Nzambé Malam, bah, faut la porte un message, mais les Nzambé Malam, maison mère, il y a message. Il y a message, église a message. Vous avez vu, bango bandimaki yangonde na ndambo. Il a besoin de ba miracle. OK. Vous avez vu, basuka ka côté un miracle. OK. Ndé après yango, ndé to komona ki message comme pe na Kisangani. Na septembre. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango. Nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que Koko fait la babote za lisumu? Kozanga babote est-ce que za lisumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro noto ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike o ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Balandia Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous, dans vos maisons, Episcopo Yamborandi Kita, rendez-vous na Kitata, les grands Ouazalendo du message. Nakanisi, boza déjà à Kosepelanenge, Bomoni, votre bien-aimé, Naba TV Nabino, vraiment, Kola Pambola Bino, parce que émission à l'élo, tu veux mettre fin, na débat, yaba makambo oyo to yaki koloba awa, sur question, il y a positionnement, il y a église. Parce que, Toyoka qui pasteur du Foko du ciel prêchait sur les dénominationnels on a bien badeno batomboki balobi ki bazo finga bango tout ça ba morgue tout ça Toyaki to l'accès ki bino ba verset to kota ki na ba branchir pour na koloba ki frère Branham abenga bango ba morgue et lelo kutunga na zoloba ça devient encore plus grave so il frère Branham azaki souti lelo emso nga benga bango ata cimetière Kitambo parce que ba pasteur nyonso bazo prophétiser sur ba match. On a évité ce prophétie bungi nzela to ndenge nini
ba misu bazo filmer bango makolo bazo kendaka na moni moko batine linga image pasteur Marcelo mutu ke embouteillage atango mopandi wana zo ke makolo zo lokesika ke tala match mususu kizamina na stade batu mona ne moko bengi mona ne wazakalata masque wana bi oh je vis papa dans ce délire na bi nazo comprendre te okotaka TikTok ko leka bo pasteur a prophétiser pour la match au koto biso to koloba non frère Branham alobaki makama match wana eza malamu te c'est vrai sport ezalaka c'est vrai match mais biso bato ya église lelo eza soni pona ba pasteur parce que matea o batea ki lobby lelo ba bungi nzela nango alors to lobaki ke différence ni ezalaka entre message na ba dénominationnel parce que ba tuba kansaka ki dénominationnel ezaka insulte za kofinga ni to ba teza kofinga teza ba position c'est-à-dire Jésus-Christ tango yaki akutaki ba église yaki ba croyance akutaki ba sadducéen akutaki banani bazaki na ba croyance na bango ba pharisien bazaki na ba croyance na bango et église o ya Salomon ezalaki église o nzamba bande ko vanda parce que lié saint ezalaki et parvis ezalaki lié saint na lié très saint et c'est ka sacrifice mbeke bande ko pesama ezalaki yango wana mais or par rapport à révélation pour être sauvé il a fallu Jésus-Christ aya parce que c'est lui qui était la grâce. Donc bango be ba yeba ki ndenge to sambela to sakana biso incomplet. To zelaka mutu moko soka ye a rétablir toutes choses. Mais mutango avaya baba que il faut élire les prophètes aya pour présenter biso mutango. Malheureusement tango mutango aye bandimi na bango yete. Alors mutango sali ministère na bali ko tambola na ye ko terra ne batu. Azo ya rappel na temple na bango na me bazo ndimaka ye penzate. Alors c'est ainsi tout le que ça ne sert à rien tout le bas qui on l'église de l'équipe à Missouté. L'adresse où le gens doit être sauvé est Zalaka. Faveur aussi de Dieu est Zalaka Penzambe moi cinéma tout le monde la grâce présidentielle. Président Mutakota qui bolo selon la loi, selon la justice. Abuka ki mibe ko abomaki soit mutu mais ba tiepe marge moko ya manœuvre grâce présidentielle pe ezalaka o mutako za la sauver mais soki bozo ya botu na biso ke o so bino ne batu bomimaka batu lola mais Jésus-Christ a répondu dans ce message parce que akuta na femme samaritaine na puis ay kotoka mai ba yuda na samaritain bazaki famille moko bazaki koyokana te pour la déportation o salamaki ba yebaki ko bebisa race ya ba samaritain. Alors le quoi ba samaritain ba bebaki ba yuda bazakolo ba bango ke les sali eza pa na biso parce que to garder temple ici ka présence nzambe zalaka ba babité koko na biso pe Jacob a melisa ki ba memene likolo ngomba akutana ki pe nzambe awa likolo ngomba do biso to yakuna te to sambela likolo ngomba mais tango Jésus yokaki likambwana e bisi bango oui débat o bozo sala ezali normal mais ngane na ko pesa eyano mais bino ba samaritain boye bakake les sali vient des juifs. Faut sous likambo ezala papa to moni maya fleuve ango. Eza ne sika oyo euti ata tozo kabola na Congo Brazzaville. Mais eza ne sika oyo euti. Yango Jésus a établi vérité alors le sali vient des juifs. Lelo le message du temps de la fin ezali William Marion Branham. Soki bo kota na bino bo biso papa deno to sa makama malamu to sa la boy etali bino makama na bino mais pour la rétablir la vérité c'est ça la vérité. Bonjour pasteur Neville. Bonjour, bien-aimé. Bonne santé. Nangolo, tout ça bien, Zamba Obatela. Ok, nakanisi monsieur Salamagezaki mission qui toko batu ba sepela ki ba citation tangaki mais ba réclamer ki ba bi faut ajouter encore quelques citations parce que ba sepela kano lokola aussi mbaka mo Bible aussi mbipe koto parce que frère Branham a dit que la Bible c'est l'absolu. Batu musu ba kansara c'est comme si nenge to tangaka bonchir to lingaka Bible te ba to boya ka Bible mais frère Branham o ya biso alors que Bible est absolue. Mais tout longola te que il y a eu des fautes dans la Bible wana o eza absolu, on doit le changer parce que Bible est tambola ki nanda ko ba roi et tambola ki na maboko bato ba loka ko menacer yango ko bebisa yango. Alors nzamba kutana ki na musakoli Branham pour na ko rétablir certaines choses au ba boujaki na kati ya Bible. Alors avant ko peso parole to loba ki likambo ya famille ya mwana ya famille à l'Iforodicien les boy des messages na kanisi o souleva ki moi intervention moko ya mwana na ye Acacia Acacia mwana moko vraiment non c'est très génial ngai na sala ki mo ba recherche na nga par rapport ya ko luka émission wana parce que tango lobaki na nga na bi comment nga na mona ki yangote na sala ki mo recherche na zwa ki yango na lingi bino oyo boyoke kaka ke papa Lifoko
azana bana ne baza bana malamu bana ne bazana bonzambe bazana peut-être au monde le quoi to kosaki yango na singi na régie chef Jordan et naza kuna Corneille oh chef Corneille mutaza kuna Corneille nanga to bela ke nanga maza nanga ya rébellion ya makamba est taza nanga ya rébellion ya média donc yo soko yé na média ngo sala ba vanti o sala biloko boye nanga za wana ko corriger yo alors pesa biso vidéo ya mwana li fokodiciel batu ba yo kasage. Alors, notre papa, c'est vraiment le genre de père très attentionné. Franchement, tu me connais, pour tous ceux qui me connaissent aussi, on est très, très proches avec notre père. Donc, il nous a fait vraiment grandir dans cette atmosphère-là. Notre papa, c'est notre confident. Ah oui. Surtout toi, bon, je connais un peu parmi tes frères et sœurs, c'est toi qui es très proche de ton père et tout. Oui, et on est très, très proches. Très fusionnel. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui. Moi, je connais, mais vous êtes combien dans la famille? Ah, alors à cette question, je n'aime pas vraiment trop y répondre, mais bon, on est 5. Okay. 5 et d'autres enfants adoptifs que notre père a. Voilà, quoi. Mais sinon, on est 5, comme papa et maman nous ont eu. On est 4 filles aînées et un garçon. Et d'autres frères et sœurs adoptifs. Voilà. Est-ce que ça arrivait parfois, papa, il vous punit Oui, comme tout père. Ah ouais, Et c'est son rôle, c'est sa fonction. Un père, il va vous éduquer, oui. Il doit vous punir, oui. Il doit vous montrer le bon chemin. Il doit... Voilà. Mais notre papa avait une particularité. C'est qu'il fait tout par rapport à la parole. Bon, tu dis notre papa avait une partie parce que tu n'es plus chez lui, quoi. Oui, en fait, il a une particularité, c'est qu'il aime vraiment nous faire raisonner ou nous faire montrer l'erreur par rapport à la parole. Et c'est une très, très bonne chose. Mais comme je dis, on a vraiment grandi avec ce côté où notre père, c'est quelqu'un qui nous disait, il faut me dire les choses. Il nous donnait des conseils. On est très, 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 alors je dis très proche avec notre père. Très, donc, très tu ne te considères pas comme la fille d'une star? Non. Tu te considères comme la fille d'un homme ordinaire, disons, d'un père, voilà quoi. Oui et non. Ok, c'est quoi la nuance? Oui, parce que je ne fais pas les choses, quand je suis avec mon père, je ne fais pas les choses pour que les gens me voient. Mais quand même, tu es la fille de quelqu'un. Oui. Je ne fais pas les choses vraiment pour que les gens me voient, mais aussi, dans un sens, mon comportement vis-à-vis des autres, je dois le cadrer. Merci beaucoup. Pasteur Nakanis Olandi, déjà moi commentaire ya koyoka ndenge mwana ya lifoko du ciel le boyka di message makubu okafua pour les ressusciter immortel. Bien habillé. Oui. So tali bien habillé donc ya kolobezate. Ozo mona respect zali azo respecter journaliste ou azo poser ma question donc ma question moko ya malab azo répondre avec sagesse so talika mo que Saint-Esprit nezo couler banda na sukiti na manzaka donc nzambe kati na ndeko na biso ya mwasi wana nzambe apambola révérend lifo codiciaire c'est ça un pasteur baibaka mosali na nzambe na ndako na ye po Bible lobi na Timothée 3 yango ke Bible lobi ke azala bo mari d'une seule femme et puis bana na ye batambola kati na kolo bato sanzambe amema bango na soumission alors Nathalie wana na moni ke so moni mwana ya pasteur c'est directement zo mona pe maman na ye babaka lolenge mwana zalinde lolenge pe maman na ya zalaka telle mère telle fille donc ya ko kakoleza te nzambe apambola maman na biso fef apambola pe pasteur Lifoko apambola sœur na biso Acacia. Donc ça c'est un bon témoignage ya relaxa ke mwana mosali na nzambe yeyo otali suki normal otali bilamba normal otali elobeli otika pe ko mona ete na media ya kozongisa banjiro bafinga papa na ye jamais otika la ko mona te vraiment nzambe apambola bampona yango poso zaki bana musu to ko sa pe revanche biso pe to koloba vraiment nzambe apambola bango na comportement wana bazana ngo na respect wana na soumission bazana ngo na parole de Dieu et puis bali pe kitoko zomona très bien c'est bon témoignage ya part ya pasteur na biso Lifoko
Donc un serviteur de Dieu toye bakaye na ndako na ye, toye bakaye pe na ebikeli na ye. C'est ça un serviteur de Dieu. So yo ndeko mwasi na groupe ya bato na yo oyo boza ko telemela pasteur il faut ko. Vie wana bino boza nango. Puisque vie il faut d'abord ebanda na kati ebima na libanda. So tali habillement ya mwana wana mwasi na ilobeli na yo ozomona que ça c'est une fille de Dieu. Ya okakoleza wana te. Donc ya okakolata mukeza te. Mais biloko mwana mwasi wana azosala ezali nango biloko ya Jézabel, Jézabel moderne. Donc Jézabel alati nzoto. Branham alobi ke ba esprit ekufaka te, mais bato nde bakufaka. Bato bazoleka mais milimo wana ezotikala lelo tozali komona yango. Alors malheur ya bino groupe na bino wana oyo bosali association na mwana mwasi wana pona kolinga ko tutoyer personnalité ya pasteur Lifoko, bien que déjà tolobelaki yango ezali ma wana bino puisque makomi lobi ke moponami atemelaka moponami te. Na kati ya Bible namonaki Saoul azalaki conduit na ba mauvais esprit à tel point qu'il y a comme qui na posa qui a bouma David. Moto soda moko ye soda na kuta bouma ki na ye Saul te. Mais aye ko ye bisa David alobi ke moini na yo inaka yo wana na bomi. Bible dit que David a bouma ki soda wana parce que alinga ki te ba toucher les loin de l'Éternel. Très bien. Ba toucher mon pakola minanzambe. Ya kanisa ka zopesa la quoi bonne nouvelle. Na kutena ye azoko luka kufa na achevé. Ah ezali makambo ya parole. Ezali makambo ya parole. To suka na parole. To kota na benjir te. Très bien. Ça dit so na moni loko moko ya mabe na kati na lubana nzambe. Par exemple, ngande moto na tigali leader na message. Alors biso to dit que leader na message c'est le Saint-Esprit. Yende mutazo kamba biso. Frère Banam Azolo na prédication, les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Alors dit que mon colo bino boko telemisa moto pose à la chef na bino, c'est les jours boko kufa ya mwana. Très bien. So bozu kaka moto mokolo moko boti aloko la chef na oh c'est moi qui conduis le message. C'est faux et archi faux. C'est lui qui conduit le message, c'est le Saint-Esprit. Depuis les âges de l'église ont commencé, les âges du Saint-Esprit mutazo plané, il mutazo kamba église et la fin de l'âge. C'est le Saint-Esprit, il n'est pas un homme. Togo ça n'a pas conducteur, il y a l'église, mais Togo ça n'a conducteur, mutazo kamba biso. Non, c'est faux et archi faux. Donc ça biloko moko faux. C'est au totel mais biloko wana ça dit tozo tel mais la fausse doctrine de moi. Très bien. La fausse doctrine les ali ko bal sa mon frère il y a mes frères noir na blanche. Mais je vois que pendant que les place wana tout le monde a pasteur Carlos enfin a réalisé kaka rêve naé abalisi mundele. Abalisi mundele mais alobi que bazali na bango ni so ba païen ya balisi bango. Mais pourquoi toujours chercher kaka ya koluka ko saka likamo ezaka ya kutuka kaka message kaka ezo sa banko ou bien ezani ni bino de na message. Bon, ce qui est là qui peut-être balana qui avant ça c'est autre chose. Mais ce qui est là qui baye ko balana yo passer rozawana. Encadrer bango na kata parole. Yebisa bango ezali lo bananza. Ba kota ba se conformer na parole. C'est-à-dire bazala qui ba païen bango mbali ba balani kuna c'est autre chose. Mais dès qu'il y a frère par exemple frère nanga irandi aza célibataire alinga ba la blanche ngai pa nanga neville ça ne passera pas. OK. Et vous le gâtez parce que ezalo quoi na télémelio mosakola lobby. Très bien. Pour ce total même na nature la loi de la nature. Nya wa bota kana nyau, mbwa bota kana mbwa. Alors tant bazo so semence ya cheval pire basangisi yango na milin soki an et ko botela biso ki milin wana oya zangi forme ayebi ni papa na ye ayebi ni maman na ye. Alors Branham azo condamné les enfants miracles. C'est pas la parole de Dieu. Faut Branham alobi te que noir azana se ya blanche alobi peut-être que blanche azali kolo ya noir. Et puis pasteur ponako au moni frère Branham les gens vraiment moi je vis que ba comprendre frère Branham te. Frère Branham mokolo o mokile ko comprendre frère Branham bato ba changer au montant to ba Tommy Osborne bato na mono nde bakanga ka matoyi basala na nkoba yo ka makambo ya Branham te eza na fléau moko ya bana ba métis bato ba yeba ngote la plupart ba métis bana Congo awa bazaka livrer na ba drogue bazaka mingi na limité bana wana ba papa na bango ba bota bango na ba mama ya bato mwindu bazana ba papa te
banana bazaka lokola ndie babokola bango bien te bazana ba problème na mitema na bango na kuta na réseau ya bana wana na salaka film mo na bango na kuta bango ebele ba melaka ba drogue ba melaka ba biloko makasi banango so kuta sur 100% ba métis wana bazala ba papa te omonaka bayaka ba sentaka mama na bango mutanga mundela ngazonga na yasaka bazonga na bango. Donc ce qui pesi premier exemple yango wana deuxième exemple to zonga na Bible histoire ya Sarah ya Agar ya mwana wa botama o lelo to komana mujahidin Hezbollah eza banani soki boboyi message au Branham maloba quelles étaient les conséquences entre mariage ya Agar na Abraham lelo to komana ko hala kuba ba bombe to zomona mikolo nyonso eza banani eza raswana a descendant ya Ismaël soki Abraham avandaki kimia azela Sarah bota mbele makambo ezate lelo totika kosala makambo na nkoto mikosaka to banaka ba vérité nzamba kotikala nzambe parole ne kosaka te alors parole le lobi tikala ka c'est que moi j'ai compris pasteur pendant tous les cas place parce qu'il faut toujours na makambo tozana ngo Bible bina biso que sachez que dans les derniers jours batu ba koma na démagaison ya koyoka makambo o eza ko sepelisa bango to ye bakango parce que il y a des façons to yeto soko loba parole to soko mona comme si que tout le monde doit être accepter facilement mais Bible bina mikolo ya suka batu ba kozana mo kusa koyoka makambo eza ko sepelisa bango te donc o bango balingi yango wana pour na ba dénominationnel to moni tamo ba komaki ba to komosenga combat spirituel ba koma ba biso to li combat o pasteur pena kwa l'église na alinga ba noter matin ba to biso que pasteur ça peut combat ba prière mais ok ba ibité combat ni bango ba so bunda et lelo ba pasteur bele ba bungi nzela au travers ces combats to moni kuna na limité muto sa côté à chandelier abandote à parole a comme la destruction des hôtels ba chapitre bandi ya ba hôtel mais ok muto na longwe na chandelier sika banda côté ya parole alors la parole comme na ba démonstration suka na to moni ba magorodo ba miselekete na ba pratique on a ce que ba prière ba zo senga wana ngola longo ne ba la komba na lokola moto c'est grave. Pendant que l'église or biso ba biso que un bon serviteur azali moto azo pesa biloko na temps convenable to na temps wasuka to on a besoin message du temps de la fin pour que batu baza la sauver on a parole les ont créé aïe et ça passe to zonga na makam na biso quelle est la différence entre bon ba condamné bino mingi ba lobi que frère Branham yemoko avanda kina ba pentecôtiste banzembo boyembaka oyo boyembaka eza banzembo missioni alors pourquoi bozoko kondanaka toujours ba dénominationnel bino kaka ne boza na vérité mais aussi notre frère Branham lui-même azalaki na bango avandaki pe na bango bon bato wana bayebi lo banzambe te balimbisa ngai OK bayebi lo banzambe te soki bayebaki lo banzambe bangai balo balangage bazolo banate d'abord ce total na Bible Nzambe a travaillé qui n'a pas prophète. Et chaque prophète a travaillé qui n'attend pas. Surtout dans la Bible, tout le monde a Noé a un message. Tant Noé a l'équipe, messager Moussa Yaki. Tant messager on a l'équipe, messager Moussa Yaki. Tout le monde Esaïe, tout le monde Jérémie, tout le monde Basakoli, Basexi Sedaki. Oyaye, jusqu'à ce que tu aies comme Jean-Baptiste. Alors batubi bakanisa ki lokola que Jean-Baptiste azaki dernier prophète même les rozana batu belé balobaka bongo parce que dernier Jésus prophète Jean-Baptiste mais parce que Jésus a qui depuis tous ces prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Jean ba quitté pourquoi Jésus a que Jean a plus grand que le prophète nyonso or ba prophète nyonso bazali ko sakola ki le Messie viendra Messie akoya mais de son temps de Yemuta est présenté voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oh batu bande ko sakola ki akoya yenda alakisi ebiso. Maintenant Jean-Baptiste yenda ko présenter. Mais ba ko bosana ke Jésus-Christ la kake les sous que Élie doit revenir encore. Très bien. C'est-à-dire après Jean-Baptiste il faut Élie ya les sous. Très bien. Ozomona likambwana batu ndesiko ba yeba ke loko wana te. Alors wana toujours ya Malachie 4. Tous en Malachie 3. Na Malachie 4. Qui est Jean-Baptiste. OK. Et tous en Malachie 4. Aux alliés William Maro Branham. Message attend de la fin. OK. Alors Malachie 4 aye kozomite mayabana kozongisa moi papa na bango. Papa na biso de banane ba Pierre, ba Paul.
c'est-à-dire foi oyo bango bazalaki nango Branham ayeko zongisa biso na foi wana bango bazalaki nango la foi apostolique. Des fois Branham ayeko zongisa biso. Alors l'église c'est quoi? L'église ce sont les appelés à sortir. Bato bazalaki kati il y a eloko moko na système moko boye babimina. Même Paul tango aye na mokili angola ki bato na système ya judaïsme pour na kota bango na christianisme. Paul azalaki messager ata wana. Alors pour la question tuni wana bandeko bazolo baki balobi biso to imba kabanzembo ba protestant tozo telmela ba dénomination bato bobi bana nzambe tene boyemba banzembo na bango. Non, il faut baye bango malam. Frère Branham alobi boy abi l'église catholique ezalaki église pentecôtiste. Frère Branham ndem tazolo ba. Abi bazali ko baptiser bato au nom de Jésus. Bazalaki na ba parler en langue, ça c'est William Branham. Na émission suivante na watangela bino bato banda opesa ba na tangela bino noir semblant na émission ezakoya comme le gamongo bimi na poise fona bukango azol bango na exposé des arts de l'église albe zaki na sœur moko na église catholique comme on ezaki Jeanne d'Arc azalaki ko prophétiser ezalaki na Saint Patrick abandé ko prophétiser. Je crois qu'il y a même état papa Choli bako confirmer makamna lo bao. Ezaki na Saint Patrick ezaki na batu mususu c'est-à-dire bazali ko prophétiser. Mais là siko église catholique ya longo na fondement ya parole de Dieu. Donc catholique auto mona que comment déjà politiser beba mais le vrai catholique o ezalaki na nzambe zali. Ndenge to mona temple ndenge ezalaki bazalaka ko baptiser au nom de Jésus-Christ. Très bien. Il baptisait au nom de Jésus selon Frère Branham. Selon histoire ya église. C'est ça l'église. Alors, tant que l'ongwe na makambo wana, il y a baptême au nom de Jésus, bah ko introduit baptême, il y a kopo, ko baptiser bateau au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est là que Dieu les a quittés. Ok, je comprends maintenant. Puisque bazalaki d'abord ce sont des Italiens, Italiens basambelaka ba idole. Nde ba romain, ba kamati siko ba idole na bango ba kotisi na kati, très bien. Alors il y a montant ba kotisi idole na kati na église. Nzamba bimi wana. Nzamba tiki bango. Nzamba ke ko susciter moto mususu. Moto ango wana komone Martin Luther. Protestant. Martin Luther. On va bien mission. Oui. Il est pas ça qui peut na bonne Nzambe. Ça na ba écriture. Très bien. Au fait wana mazol balobi ke tant Martin Luther a bimina révolution wana. Catholique et boma bango des milliers de personnes. Kosiye moi si azana zemi ko bimisa e mwana na libumu. Bato ba kufa makila etanga même Jean lobango na apocalypse makila tangi lokola fleuve makila ya bato. Alors ndesko Martin Luther tango ayena ayeko se protester nde ba bengi mo protestant ndeska kombona protestant uta. Martin Luther tango ayeko se protester na bato na ye ba Saint Patrick ba Jeanne d'Arc ba sa l'église wana. Après Martin Luther azaki messager na kuna na Pergame je crois. Tant Martin Luther Martin Luther a koufi bato batikala ki sima Martin Luther ba garda ki lignée wana Martin Luther te. Ya wana nzamba ko susciter ba messager mususu sima wana. Très bien. À la fin ko susciter John Wesley. Bazaki na papa na bango azaki chrétien, maman pa azaki chrétien, mabondeli na bango nzamba yoka bango, maman botaki 17 enfants. Parmi bango 17 enfants na nde John Wesley abimaki nde ayeko banda siko bandiko na biso ya nini ya méthodiste. Zomona siko John Wesley na réveil yazo bondela babeli bazo bika mokolo moko kutake voyage missionnaire cheval na beti libaku cheval ya John Wesley ezoki beti libaku John Wesley akitina na mafuta ya huile d'olive to bondela pona babeli a pakoli cheval na ye puisque Bible dit que à toute la création pour cheval pas à création a pakoli cheval mafuta bondel pona cheval a biki John Wesley a mati à côté à Sambalam. Alors tant John Wesley peut a koufi bato ya John Wesley na sima wana batelema ki na kati ya parole te toujours ozomona siko le batemi na kati ya parole te nde Nzambe a suscité William Marion Branham comme les prophètes du temps de la fin. Donc on a les 7 âges de l'église au Italie. Voilà les âges de l'église. Très bien. Nzambe a suscité ce que William Branham comme les prophètes du temps de la fin a un message. A kozongisa biso na makambo ba John Wesley baza ko sala tangel biso ba makambo. Nde Branham azui ba nzembo. C'était des messagers. Ba yembela ki Nzambe.
bazaki ba dénomination te bato na bango nde moto bakomi ba dénomination. Merci beaucoup vraiment pasteur. Zomona siko to yemba ka banzembo na posa banzembo ya ba dénomination ya banzembo ya nzambe. Merci beaucoup pasteur. Est-ce que banzembo zo yemba malelo na mabina lelo ngana ko binango na ko bina banzembo wana te mabina na pe na obina ngote wana mokili hein au patrice yemba le monde dans l'église. Otozo mona lelo ba danse moko ça dit ndombolo kati na Yesu. Banzembo zo so ba mabino zo kokanata na église te. O na mona ki mama na zo sala penda boya o sala boya wana. Ndengo no monanga. Tigana tala biloko ndengo na pena. Wana zaiko. Sikanga na mona wa esprit moko yelinga o tala bilobi ya nzamba ki Nzambe tanga zo yemba kati na moto papa. Na yo ka pasteur il faut codicier na ba débit ya ba shekina wana babi soka zo yemba kana guitare pa bato o lela. Pasteur il faut kazoyemba na shekina miso ya kokanga motoki zo kitene elongi na kitare na maboko toute la journée. Na journée d'adoration. Za atelemina kitare azoyemba ancien na za ancien ya shekina tozana bango wana. Pasteur il faut kazoyembela nzambe zo sentir nzembo na moko na il était une fois dans un royaume. Tanga azoyemba nzembo wana. Histoire azoyemba loyembo na o sentir que bonzambe mais nazalaka tango même chose na obeta mona ndako nazo méditer oyoka malili moko ba chair de poule quoi. Non tala mon frère ba yembi bazana message yo mais il faut quoi ça unique ngana ndimaka nanga ba yembi nyonso wana et belé pe on a ko la face était et belé bazoka ba inspiration na nzela ya pasteur Lifoko. Non ba momo pe balobaka non omoni nga un jour na lobaki pasteur Lifoko du ciel a comment référence ya message, c'est-à-dire tout la vérité. Pour y ba yeba que ce message faut ba rythme na ya ngona lobité donc omoni Lifoko du ciel nga zawana soki bo sali o église ya message so ba nzema Lifoko beta te église ya message te a salé loko moko na ebité soki za nzambe ke na za na frère na nga mon frère Batous na PC mbo te frère Batous soka zo composer ba nzembo c'est comme Lifoko. Au monde Sylvain Kola t'étant abimaki. Les gens croyaient que c'est Lifoko du ciel. Même ngai. Ti le bato ba ezaka Lifoko banzema Lifoko. Naza likolo ya bateau na uti gisanga nazo ya Kinshasa na 2008. Si c'était ta référence. Moi j'ai pensé que ça pasteur Lifoko. Na ba français na bengi na ba accent na makambu na profondeur c'est qu'il est vivant textuellement pasteur Lifoko wana za ya okapolate donc ba yamaki na image que c'est Lifoko c'est comme ça c'est lui le dieu des apôtres ya moto introduire très bien ya moto introduire il a fallu kalanda trace wana batuna ke question wana abike ba vie ba fungola kanzela yango biso pe teko landa kanzelo bango balekana soki akendaki na makambo susu elinga osimba te eza na ba frère na biso musu ba yembaka ba nzembo na boy na ngate mais so yoki bango rythme o kanisa kutu ke baba ta message te o kanisa kutu ke muta message te ata yembi buyoko mais message eza na façon na biso to nde lolenge moko boye ba vie déjà ba tracer chemin très bien ba vie il faut ko ba tracer chemin o katanga somba un jour sur le chemin oza boye nazakata musuna méditer na tia ngo zo beta nzembo akala mais surtout oya succès si la kati oya mwana na ya Kasia tango yo lingaki osala boato nanuwa okamata ki nzite nzembo na soki na rythme nango c'est comme si cet espoir kotaki na rythme ba nzembo na c'est ça l'église. Alors to suis vraiment éclaircissement munene par rapport il y a 7 âges de l'église parce que tout le temps ba mona ka bolo ba message ba comprendre raté par rapport il y a comment on a que ba missioni to considérer ba ka baza ba pagano bazaki bato ndeka to moni Moïse mbi alongo na ba principe papa tika ki église na ba kitambala na ba nini tout ça temps papa kufi et comme le musume bo ba cité bête côté ainsi de suite bolobi ya sikatenda pour papa tika ki rouge blanc mais moi na tango aye asali maman mais bino bo ba Dieu vivant donc ba changement et salamaki ba mutation et salamaki alors to jusqu'au message ko ndenge wana naza na témoignage moko ya frère Branham ou le pasteur il y a ba dénominationnel azoko témoigner frère Branham na lingi to landa wana parce que bato beta pena li solo Branham penzate bato ba mi ko comprendre Branham parce que abeti li solo moko lobi Branham abandé ko sambela bato journaliste moko alobaka ke meka Branham
ameka Branham soki penda za mosala nzambe aya na ligne ya prière Branham azosambela batu ya kokosa o na malade bo tango Branham asimbi alinga bandolo bakaboye molimo sota pekisi ati koloba alinga loba so bisi yo yeko meka abi lokolo yaki ko meka malade wane continue sikoyo mutu azo témoigner c'est un pasteur dénominationnel reconnu c'est réel. Mais il y a des gens, tant que Branham, c'est comme si Branham était un magicien, tout ça. Mais il y a d'autres gens, Bazoko, Yeba, Misala, frère Branham, Masaki, toujours témoignage à pasteur ou après Tozoni. Vous savez, à l'époque du prophète William Marion Branham, un vieux cousin au pasteur fidèle était journaliste. Et il avait écrit comme ça, il dit clairement, les miracles de Branham sont faux. Et le Saint-Esprit n'existe pas. Alors, il est venu, pasteur fidèle, assister à une réunion de l'esprit. Et Branham qui dit, aujourd'hui, Dieu va guérir tous ceux qui ont des problèmes de cancer. Alignez-vous. Et les gens s'alignaient, et chacun passait devant lui. Il imposait la main, tu passes. Et sur d'autres, lorsqu'il imposait la main, il disait directement, toi, tu as un cancer du foie. Toi, tu as un cancer de ceci, tu es guéri. Quand il touche le journaliste, Dieu ne lui dit rien. Il dit, toi, de quoi tu souffres? L'homme lui dit, j'ai un cancer du cœur et un cancer du foie. Branham le touche et lui dit, cancer du foie. Il s'arrête. Il dit, monsieur, tu es venu ici pour tenter l'esprit. Branham le touche et lui dit, cancer du foie. Il s'arrête. Il dit, monsieur, tu es venu ici pour tenter l'esprit. Tu n'avais pas ça. Mais maintenant, tu l'as. 5 jours après, ces 2 cancers se sont déclenchés directement au stade de métastase. La semaine qui a suivi, il est mort. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu, mes amis. On ne joue pas avec Dieu. On ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Merci beaucoup, la régie. Pasteur, namona ki vidéo moko nalingi omeka kosala mo commentaire moké parce que message yango comme chaque jour bato bazoya la biso ka ba révélation. Namona ki pasteur Carlos Kolobake bato tout ozomona ba otsa makelele wana. O nani odi o kapwa bone otanga ba komo po a éviter ne ba problème. Abi bato tout ozomona message wana ba utarigini parce que na yoka ka di o kapwa utarigini ba ngono so bazaka na rigini ba panzanaka donc rigini eza lokola maison mère donc eza maison mère donc bato tout ba utakuna mais nga kolanda historique yango na koluka bato vraiment o ba yebi historique wana po ba ya ko expliquer biso mais na koyoka ngo kaka na yoka ke pasteur Barouti te mutazaki responsable même élection o esala parce que na landa pasteur Lifoglisi a dit que ya sala vote te abimaka na ye parce que makamundenge lingo sala mila azaki d'accord na ngote abima na ye avant. Alors koyoka pasteur Kolobanding wana est-ce que bino tout bo utakuna wana maison mère na bino wenge bato nyonso ba utakuna te. Ah bon? D'abord pasteur Barouti ezana bato bazaki avant ye. Ah bon? Pasteur Mbombo azalaki wana, pasteur Mbombo azalaki avant pasteur Barouti. Ah bon? Barouti na assemblée de Dieu, pasteur Barouti na assemblée de Dieu. Ah. Pasteur Vibidi là, pasteur Kayumbi, pasteur Barouti, Barouti na assemblée de Dieu. Bazalaki na assemblée de Dieu, ndé à partir ya kuna ndé ba ekozwa ba brochure. Ba ekozwa ba brochure ya message. Ndé ba ekoyoka sangoke na lemba kuna ezana moto moko azote ya makambo ba brochure. Na talaki documentaire na mukoro bakendaka omukuna ya mbaka bango. Donc moto moko azote ya makambo bino botanga ndé bakende kokutana na mukuna ndé ba ekotika pote bango bazalaki na assemblée de Dieu ba bando ko sambela epa mukuna. Balbe atela bango audio ba yo abi mbala liboso ba ko voix ya Branham. Ah OK, c'était ça. Après ndé ba eko avancer. Pasteur Dioka a outi directement na Rikinite. Pasteur Dioka yambi message depuis na Nzambe Malamu. Oh. Na 73. OK. Ba on a pasteur Ngonde ya Kisangani. OK. Pasteur Ngonde ya Kisangani. Pasteur Ngonde azalaki bras droit ya Aidi na Bala. Ah. Oui, pasteur Ngonde ya Kisangani azalaki bras droit ya Aidi na Bala. Même l'air ba côté ya makamba baptême. Nzambe Malamu baptême au nom de Jésus. Aidi na Bala na pasteur Ngonde basaki échange ya baptême. Oya batisi moninga après oya batisi moninga. OK. C'était ça.
Ah bon? Bon. Babi, grâce à un message à frère Branham, il faut qu'on baptise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais bah, on va bon, on est pasteur, il dit Nabala, à l'objet Ngonde a bâti ça, il est pas bâti. À son tour, à battre Basal, le système, on va bâtir mon Moninga. Alors, message, on t'a demandé qu'il y a un message, il y a bien partir en Zambé Malam. Ce qui Nzambé Malam, bah, font la porte un message, mais les Nzambé Malam, maison mère, il y a un message. Il y a un message, l'église a un message. Vous avez un suivant, bango bandima qui a ngondé na ndambo. Il a besoin de un miracle. OK. Vous avez un suivant, basuka ka côté un miracle. OK. Ndé après yango, ndé te komona ke message comme pe na Kisangani. Na septembre je crois. Kuna kenda nini? Message ke na Kisangani na nzela pasteur Lito Ambele. Akende ki Suisse. Kotanga classe. Alors ezaki na papa moko komona Otolito. Amonaka vision. Amoni mundele moko azana libandi a balabina ke conducteur na bino yewana tamu siko amoni ke papa Lito Ambele zo voyager na Suisse abina lala ki na loti ndoto balaksinga mundele moko azana libandi babi ke yende conducteur na biso alors kuno zo kende soki omoni ye osolo na epona ngai alors azupe a aider pe na mbongo transport ne papa wana akende ki Suisse tanga zo leka na Suisse amoni église moko ya message photo ya frère Branham ya colonne de feu si ma chère directement raisonné abi makambo balobaki na ngai na au papa Otolito ke moto moko za na libandi na kota na noa tanga koti andi message ya batisami atiki makambo ba protestant aye na message aye Kisangani aye kokota message bato aliboso o bandima ki message kuna na Kisangani selon ba information tout ça nango ezali ba Chibangu Kabui ba Chibangu Kalanga ba pasteur Kamulete que son nom repose en paix bato bandima ki message ne bandeli kuna na Kisangani bango wana nde église bande ko tambola kaka bongo nde Ngonde e ko rejoindre bango pasteur Ngonde wazaki proche edina bala yepa ndi message à qu'est-ce qu'on rejoindre bango comme bango bazaki na matière wana te ya koza pasteur pour no kambande Ngonde koza akambi église siko ekabwani église ya ville na centre ville na Makiso o ya papa Otolito donc moi difficulté zaki papa Otolito zaki pe zaki polygame moi continuer dans église ezate nde l'église ça qui fait kabwana ke ça a été c'est divisé Ngonde atikali na chopo na esika Nzambe malamu ezalaki tant Ngonde akomi wana na chopo wana ali atei bango message babi makambo biso toyebi yango te nde église pe kabwani bamusu bake na première avenue chopo bamusu batika na 15e avenue chopo alors église ekotikala sikoyo mibale ya message na Kisangani donc première église oyo pasteur Etienne Tumilali azali yango ndezaki première église pour koko na muto azalaki muto yambaki message na nzela pasteur donc histoire toyebi yango alors bato nyonso bauti kuna te et puis soki pe to uta ko na appelle sumute pour to tanga na bible awa Paul a blamaki Pierre. Alors que Pierre mutabandaki avant hier. Très bien. Alors ba bayaki liboso pe bazonga kisima. Ba bayaki sima ba ke liboso. Très bien. Donc c'est comme ça. Kolobake to tiao. Yo po toko uta na yo. Mais yo komi ebongiseli. Yo baby. Ah so yo baby. Nzambe pa tiki yo ndena tika ba catholique. Ndena tika ba mususu wana. Donc c'est comme ça. Très bien. Merci beaucoup. Alors pour toi citer aussi ces missions na biso, toko comprendre ici il y a des citations à kotanga otangela biso pour toi aussi ces missions na biso. Na talisa bango. On a okato marbaté papa journaliste. Oui. Pour talisa bango que tozali différents. Na ba dénomination. C'est-à-dire biso tozali les appelés à sortir. Donc frère Branham a dit l'église d'abord ce sont des appelés à sortir. Bato ba uti na pour ba kota na. Ce total Israël, tu comprends directement qu'est-ce que l'église. Israël en Égypte, faut pas m'habiter en Israël, en Égypte ça qui église. Mais l'air a bimi en Égypte. Abandiko qui ne mboka ne la casse, c'est à ce moment-là que Israël a commencé l'église. Mais tant que kuna na kat d'Égypte, ça qui na l'église. Alors biso pe to bimi na kat na ba système wana pour nzamba tindel biso message. Alors tant to bimi c'est à ce moment-là to komi épouse parole, c'est à ce moment-là to komi église. Mais aussi longtemps tous na ba système wana na bango ndenge moko tous église était. Alors na ngina tanga eloko moko na prédication Branham. Merci beaucoup. Na tanga seulement deux citations na tanga mingité. Très bien, tanga toujours zéro. Et na prédication na eu le plus grande flash d'information de l'histoire. Le plus il y aura un titre en haut, le plus grande flash d'information de l'histoire a été acquis en haut en 1961.
Alors, totanga yango, paragraphe nango yango yo, nazotanga. Je crois que ça va aider quelqu'un. On a deux paragraphes, 10 na 18, 18 entre parenthèses. Traduction Shekina. Place bâtie 10 et 10. Par conséquent, notre message est effectivement le plus grand flash d'informations que l'histoire ait jamais connu. Il y a toutes sortes de choses illusoires. Il y a toutes sortes de choses illusoires. Il y a toutes sortes de choses illusoires et ainsi de suite. Mais le message quand l'Église et mais le message l'Église est le plus grand flash d'information qui ait jamais frappé le monde. C'est-à-dire qu'il y a le plus grand flash d'information de l'histoire. Oui, deux fois. On l'a enterré, mort, mais il est ressuscité, il est de nouveau vivant. Il était mort quand on l'a enterré et aujourd'hui, il est vivant pour toujours. Ce sont des faits réels. Il n'est pas mort. Il est vivant pour toujours. Plutôt vivant pour toujours. Quel message! Quel flash d'information! L'Église devrait être dans la joie. L'Église devrait être amenée cela à briller dans le cœur de tous ceux avec qui elle entre en contact. Et le coup de qui tombe mango, puisque le message à Frère Branham, c'est Jésus-Christ ressuscité de nouveau. C'est ça le message de Frère Branham. Quand nous disons le sang de Jésus, c'est le message prêché par le prophète William Maro Branham. Alors, église et fongo esengela ki ezala na esengo. Makambo biso to sengela ki totea yango oyo. Ole toke na ba divergence moko zanga tina, oloba ba makambo ko zanga tina, makambo yo zo maîtriser te olobi yango kaka po sala base. C'est ça le problème o to za nango lelo. Oki nde mosako no azoloba. Abike esengela ki to même batu tant ba continue na contact na likambo que Jésus aza vivant. Jésus yango c'est le message de Frère Branham batu ba tondi na esengo. Il n'est pas dans le cœur de tous ceux avec. Il n'est pas mort, mais vivant. Cela devrait constituer dans nos gros titres partout. Mais les gens n'y croient pas. C'est pour cette raison que cela n'est pas à la ligne. Mais pour les croyants, cela constitue un gros titre dans les cœurs des croyants. Et le Kwangozo Sanini, tozo te a message était. D'abord, batubalingi kaka ba divergence, batubalingi donc orgueil et latinzoto. Frère Branham marobela likambo trois commandos. Le femme, l'argent, la popularité. Ce qui moto akangami na ba commando ana misato esili. Na ke na plateau na lo ba po batuba yokanga, na ke na te ya po batuba mona nga na za ndenge nini, na te akandenge nini, ainsi de suite. Et puis ba miracle, c'est Dieu qui produit les miracles. Faut bana malobi ke nzambe nde mutasala ka ba miracle. Biso tozo honneur ya batu ya nzambe nde nzambe azopesa biso. Mais tant que miracle ça mi omoni nzambe oyanga sali bona boy, c'est l'orgueil. Nde sika batu bazo kufa yango wana. Yango titelana sisa litangi oyo. Isengela tout la sabatu ke Yesu akufa te, Yesu azana bombo. C'est pour cette raison que cela n'a pas à la ligne. Mais pour les croyants, cela constitue un gros titre. Ils voient et ils connaissent cela. Cela le ravit plus que tout ce qui peut jamais être fait. Cela fait apparaître à la une que tout ce qui est du monde est mort dès qu'il voit et qu'il est vivant et qu'il est avec son église. Quel ravissement! Quel ravissement pour les croyants! Le plus gros titre qui devrait être mis
en machette. C'est juste notre message d'aujourd'hui, le message de Pâques. Pâques que Yesu aza na bon moi. Yesu akufate, Yesu asekui. Nazotanga dernier paragraphe. Natangi paragraphe ya suka. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Yoka prière à Frère Branham. Et ça la regret moko Frère Branham azosala. Oh Dieu, certainement après avoir parlé de toi, de ta résurrection, les plus grandes flashs d'informations qu'il y ait jamais eu au monde, c'est ce que Christ est mort pour nous, il est ressuscité et il vit en nous. Christ akufa pona biso, asekwa pona biso, azobika na kati na biso. Tozana eloko to nango besoin yango chaque croyant message, il faut Christ abika kati na ye. Tango zo tambolo Christ azobika kati na ngai. Et puis guérison. Eza pona ba croyant nyonso. Bo bandimi lo bananzam. So za na Saint-Esprit okobondela pona babeli bakobika. C'est ça la parole de Dieu. Balbika a dit que les signes accompagneront les pasteurs, les signes accompagneront les prophètes. La Bible dit que les signes accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Yoka. Il est ressuscité, vivant parmi nous, pour se manifester par nous comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je ne connais rien de plus grand. À présent, j'ai pris que beaucoup de croyants croient plus profondément. Ce soir, que beaucoup d'incrédulité, beaucoup de crédules croient pour la première fois que beaucoup de ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit le soient et deviennent tes apôtres ce soir, des grands disciples pour te suivre. Allez dire aux autres qu'ils consultent la Bible et voient qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité. C'est ça le plus grande information de l'histoire de l'Église. Merci beaucoup. Mais l'Église est à Tanguindela. Même le long message, ba pratique ya mabe koti na message. Ba tu ba memele biso ba esli ya ba dénomination ba koti na message. Oh recommandation. Donc les prêts puis un message. Bazali est belé. OK. Ba pasteur lépreux bazali. Un pasteur qui couche avec le fier de l'église, c'est un lépreux. OK. Un pasteur qui tombe avec des femmes d'autrui, c'est un lépreux. Un pasteur aussi, église abatoziki, zakola, azoko sala ba vidéo kolobaki, eza jugement pour na dire tout ça, et pas un lépreux. Mais ceux qui on a eu information pas na yo. Non, ça message ça à Twitter qui bango bango. Moni pasteur Dioka. Bazo sala bongo. Pasteur Dioka c'est un ancien. Dioka, c'est un ancien parmi les anciens de ces messages. Des hommes respectés. Talabano Dioka boti, balifoko. Ce qui les là okakola lifoko na nini. Ce qui les lo ça passe. Tala nanu kaka bano ba Dioka ba boti, balifoko ba Clément Kasongo. Oui, bah, que Clément Kasongo na shikina. Nayebi très bien nayebi. Ta botala kaka descendance wana. Okakola Dioka nani. Dioka c'est un serviteur de Dieu. Nga nazana ba témoignage bili ya pasteur Dioka. Nazana ba vision. Namona ki nazana photo mona mona ko kendaki pe mokolo to WhatsApp photo wana pona. C'est notre papa. Oui. Vraiment, la CPLA qui vraiment félicitations. Il faut que c'est notre père. Oui. Surtout que nous Coco na biso. Coco. C'est-à-dire, il faut respecter les anciens. Il faut respecter les anciens. Tala, basaka nakala bansiete. Au moins bansiete wana bazana solo mabete. Toyoka sanga mabepo na bansiete wana. Ata mokote. Apoya na mwasi asala boya asala bototika ko kangote. Et puis azana mbongo ebeli. Ba mauvaise vie to kangote. Mbongo wana papa na nzambe apesa ya mukiana akokoya pe na ba jeune fille église. Na bien. Mais biso to bondela epona Shekina. Au lieu de critiquer Shekina, nous on avait prié. To bondela ki ngai na église na comme d'habitude. On avait prié. Autrefois, là, tu as Shekina. Nous, on avait prié. Tu dis, Seigneur, Motoana, Azali Sousouté. Puisque Basakana Nzambe. Très bien. Alors, pasteur Dioka, Azam, un homme respectable. Il faut que tout ça y est. C'est un ancien, parmi les anciens de ces messages.
ngana to ça papa naza na ba vision na ye na zwa toujours marcher ensemble. C'est vraiment bon na épité. Merci beaucoup. Nalinga ka muto critiquer muto anate. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Vous allez qui clair na nyo son intervention na yo bino bato bolandi biso vraiment souci na biso ezali pasteur na ngana lobelo ko moni ba analyse biso to ko sala awa tozalo ka ba journaliste sportif. Au ce match eleki ba ye na plateau ba ni ko sala débat moni Cristiano il fallait kasala boye son sabo ndenge sala ki boté bona boye donc ezala ka pona bolamu ba joueur pe ba landa ngo pa tala ka fallait ki place bona sala boye po na kati ba analyse wana ba ba bimisaka ya de vérité mais malheur na biso lelo soki mutaya ko sa ba analyse e ko makama kambo afinga kanga o sala kanga boye mais na nini to fingeli mutu awa to limbola likambo clair ya kotala église age nango ndenge bandaki ndenge zai ko kende banani tala lelo biloko yo bimisi awa tant batu balobaka ngake bayemba ti ba protestant croyant que le protestant baza bata masumu mais babandaki na nzambe parce que même mutu bikoro baki pona nini bandaki na molimo kasi lelo komi kosuka na nzoto ndeko sosola lelo pe eza interpellation pour ba protestant bameka ko sosola na lilobo biso tozolo ba awa ke batala ke Martin abandaki ndenge nini pona nini biso to koma boye batu bakomi ko tsa biso pembeni lelo église kimbangiste tango bandaki yango moko bakomi église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu mais okota kuna na kati komi komona molimo santu bantu komi komona ba makambo boye eza na tina te bango pe koko interpeller bango tozonga c'est ça le message du temps de la fin. Retour à la parole tozonga na ndenge likambo esa e bandaki ne bandeli parce que kuna na kati ya cet âge azo va bien que kanisa bolingo za zonga zo zonga bato zongela ndengo za la kikala zongela mais les gens ne croyez pas cette parole bango ba monaka to finga to lobaka mabe biso to samusana biso alobaki bokende boteya mokili mobimba bayoka bato bakozala juger par rapport à makambo to soyoka opi bakoboya koyoka bakosamisa monka yaka le film de ma destinée yaka yo nani onga Antoine Bilali oyoka kati tango pasteur Neville na épiscope bazali koloba na linga kutu bango te linga bango te bongala loba yaka na nzela na bango aloko yo linga ki bango tale kwenda kuna kende opela moto parce que pesa le basuka to si c'est mission la mkono na le basuka ezali na pesika ba bien menyo sombote partout bolandi biso nazali pe na organiser campagne d'évangélisation le 26 du 26 au 28 très bien na Lemba Imbu na deuxième église na ngai man caché à Lemba Imbu kuna tozali na soko na pont sika basoda bazali na kati kuna ba quartier mo pena ba site ya ba site na suite ya Ramazan donc numéro de téléphone ko sala wana soki uzana besoin ko benga po au soutenir boya na présence na yo tuzana besoin ya soutien ya présence na yo to matériel tuzana to sala campagne kuna na yebi ki nzamba ko sunga ba ampe ko sala sauver ezana suite ya Ramazan na Lemba Imbu bakena onde na poma tete wana na poma tete aussi ba aussi 3 pinets so za na poma tete na se wana ozo ba 3 pinets na ndenge assez na se aussi ba 3 pinets zo kota kota kisenso na nde Lemba Imbu nde église za kuna donc man caché à Lemba Imbu na pesi bino mbote man caché à Kingabwa mbote et aussi papa na biso la ndekita nzamba pa épiscope wa Yambo ndenge ozo ya biso pour la cause ya parole de Dieu ma prière que nzamba sunga yo amen ça est le grâce mais bandeko bazali banda mboka na bapoto ba wapi ba benga kabiso ba tielo pe motema amen eloko kayo kanga makaka na message nazali na obouger te donc message yo efutaka na obouger te papa message efutaka nzambe akotika yote na ndenge ozwi mokumba wana fardeau ya kosunga message ya kobundela message comme rouge gorge alors nzambe akotika yote alors nzambe apambola ba bien-aimé partout ba pasteur nyonso et nouvelle tendance peut epambolama amen et kende liboso na kombo na Jésus Christ. Merci beaucoup tokomi na suka émission na biso bino bolandaki biso to zongse bino kama tondo mingi nzamba pambola bino surtout bande kwa message bosa pena na ba fin fond kuna bo soutenir biso na kotala ba vidéo to moni ke mikolo yo moi baisse moi mikeza ba vie par rapport ya ba pasteur ba dénominationnel yo ya limité yo ba ko zo chaîne na biso ba ko déclarer ba ko menacer ngo po tout temps
mpona bango te ya bamabe na bango mpe bazokontinue kosalaka mabe bazodeklare chaîne na biso bafunda biso na YouTube bafunda te me bakosela biso makambo ke totanga kombo na bango te na mabe oyo bazosala mais bino toyebi ke bokotika biso te botalaka kaka parce que soki biso te soki tokena batene te bachaîne nini makambo otsa ya buzoba na buzoba bokoti na kati ya banini ya ba YouTube omanika za kuna na Ken Piana alors biso awa tolobaki ezali chaîne ya parole toteyaka liba bomonaka ba Roger Baka ba Denis Lesi banani balekakawa nyonso mpona kodefendre ka parole tokutani prochainement épiscope wa Yambo. Merci Banakin bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café eloko na mili logo mais logo eza mabe ya bien pona ba panne technique mais ko salela ngo na ndenga mabe te salela ngo pona mama ba célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pota mzo ba produire ngo sute Maxi bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien bémoroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite ba panne technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o melango ça des jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango bapesi biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te ato za problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de soute bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.